na Yesu ekosima kaka ata na mbeto pitalo balobi ekomi na suka nayebi te nakende wapi nabengana nani elongo na Yesu ngayoyo ekosima kaka ata eumeli nayebi te nakende wapyo ata eumeli nango nayebi te nasenga nanyo elongo na Yesu ekosima kaka balobi lobi lobi. Voilà, mbote mingi na bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo na Congo braza pe na monde entier. Émission la bino bolingaka mingi Écho International. Émission Écho International ezalaka présentée par le pasteur Flamme d'Angola. Na nzela na caméra kuna tozali na frère na biso Cédric Makela l'homme valable. Pe sans oublier frère na biso Karl Bongi. Frère na biso Karl Bongi yete azali na nzela na caméra. Na pesi mbote na réalisation na moni des grands journalistes azaliona Henri c'est frère Henri c'est des grands journalistes azawana vraiment beaucoup de chapeaux et sans oublier Berger Christian Lema qui était accompagné de l'émission. Voilà, sans plus tarder, parce que nous sommes venus sur ce prophète Lema. Pourquoi? Parce que nous sommes comme Eko. Eko les amis ma nouvelle nous quand ça va aussi là muto akufaki asambeli pour na muto aseko muto azaki na myomba kokele passe donc par miracle to yoki moi-même j'étais présent na Kiltsa de Moni ba délivrance là ba témoignage ezali na biki pendant tout au long il y a interview oyo to balancer les bino ba image pour comment on a fait la folie donc les gens ont qui cité mais bon ça be kaka dès le pena to yé to kuta na yé sur avant na gauche na ngai bonjour prophète chancelier Lema. Bonjour, bonne santé na Nzambe pour la mission na confirmation de bâtir la mission. Voilà, donc le baboye limbisa biso pourquoi? Parce que au ça la service ya monedi au TI au sambeli au ça il va service et malgré que lui qui est rentré pour la amen au sepeli ka pour ya biso na émission vraiment par coup de chapeau. Voilà, prophète chancelier avant de balancer l'élément tu regardes autour de la question tu le dis les autres on a des bébés parce qu'on bika mais ça va montage parce que l'émission qui n'a posé des questions bon on répondait qui n'a pas de bébé alors qui n'a tout nos questions au côté vraiment la profondeur parce que tout le monde a les lots bateau bika après une semaine à son il a été quoi ça là qui n'a pas de besoin avant bika bah pour tout baba qui sont là prophète chancelier l'élément à côté de la musindo il y a question au YouTube n'a dit les deux on a bandé sur question ils a pas posé. Merci, l'homme de Dieu. Nzambe, ce qui a camolé, nous avons réellement les voilà. Quand on a la Bible, Nzambe a camolé, mais moi, je suis qui courbé. La Bible, oui. Quand on a camolé, qui des jours, il y a des divorces, mais Nzambe a sali des divorces à camolé. C'est quand même quoi c'est moi, ça va vous avoir qui non, on va quitter. Mais tant que nous avons un miracle, nous avons dit qu'il y aveugle, nous avons confié à circuit, tout ça là. Il faut comprendre, maman, il y a un montage. Dans le bel qui est exemple, il y a mon salaire de l'Afrique du Sud, il y a 5 qui moto. Mais tant que moi, je vais vous dire moi, je vais parce que les bateau, il y a des histoires. Donc, autant que la campagne, la publicité pour non, mais il publicité pour les mais on la campagne, il y a le voilà. Donc, c'est ça, dans le combo, il y a le modèle voilà. Ça veut dire que non, l'Afrique du Sud, jamais, mon Dieu qui a confié, c'est là où on va l'année qui n'a pas mort, et mon Dieu qui a confié. Jamais beaucoup maintenant niveau pour le la bloc on soit libre. Est-ce que comment il y a le mot bloc à libre assez pénérini. Donc bah dans fungo dans mon que non asa mutu normal. Mais la fille ça pour monter. C'est ce que mon temps il faut pas fungo la longue toto. Bah ça lié autopsie bah le bloc on soit toto. Voilà. Pour ce qu'on fait déjà. Et hier azala qui n'a déjà même ni si n'a pas fait exactement.
soki bisanga osunga mokito osunga nzambe est-ce que osalela mokito osala nzambe eza bamontage donc oyo soki nzambe bapilo biso nzambe apamboli muta soki nzambe akamboli muta akomaka réellement libre pasteur Franck nzambe soki ali asala quelque chose na vie ya moto atuna question pa moto te mpe moto moko te na se ya moi oyo asala effort asunga nzambe atanga nde naosambwisa nzambe naosunga ete mpo nzambe basungaka ye te donc nzambe aza ndenge nini nzambe alwa leta ata osunga ye ata ozosala na ye soki lelo odeute na loi moko ya mboka boko na prison next omona bato mosusu baza na prison po adeute batie na prison ozonga pourquoi parce que adeute adevie na loi ya mboka etake ye ndenge aza wana ayebi mibeko po aza na kati ya gouvernement obligatoire fo basali batie na place fe esengeli bato andeko wana omona baosa bamiracle lokuta oyo mutu abiki mutu akufi mutu asekwi pesa bango 5 à 10 ans baoyokana susi te mais prophète chancelier lema ondiri toyoka babiloko ngo baozongoka awa na nde na Congo central yango nalobaki moto na nzambe Franck asunga nzambe te ata ndenge na oloba eza na émission monde entier bato ebele baolanda biso soki naza na nzambe te lobi nde moto epesanga foti lelo te lelo naosepela diable mosali ya mwana aosepelisa yo salas tout ça pamaki ona toboyi toyebi ebele combien de personnes oyo toyoka bana basuccès kala lelo bazala nango te baza te parce que nzambe baza na nzambe te bato mosusu baza sur l'église te mais ntango tala ye après 94 95 96 97 bandeko oyokana lelo bayokana te poani basunga nzambe te miracle soki eza te eza te eza te te ya liloba na nzambe salela oyo nzambe abengo papa nga awa soko ye eyobi nga eloko mo ekamwisanga l'homme de Dieu flamme moto aloba ça c'est mon église na ngai tout ça église en nzambe te mais église ça c'est mon église oyo bandimi na ngai tout ça là et tant déjà moto aba ça c'est mon église faut comprendre mbala moko aza na limi ya nzambe eza église na ye moko atanga lelo nde naza boye toswetaka mabe to malamu toswetaka mabe te toswetaka malamu ozomona lelo mpe nga mpe nakoloba mpe nakufi lelo ozomona mais soki église ezali nango ya ngai etikala ngai ya ngai bango bana nsima na basenga koyereca eza nango héritage mais na préféra enseigner na bato baza pembe nanga baherité likabo na église soki déjà likabo wana eza kati na yo osaleli nzambe no na bosolo nzambe apamboli babiloli ondane sekuna nazopesa bango oyo naza nango epa nzambe ndoki akolia moto mpa nanga ndoki akolia moto te nakobenga bandoki nyonso ezala baokitiste barosikrisien batabekanga bato nyonso basecte nyonso ya molili okosala défi na bango soki aza na besoin alia moto aya kombatre moto aya kombatre moto na fete de miracle omoi ndenge akoya parce que naza sire na nzambe oyo nasala maladi moko te moto akoya nango awa olembana nzambe olembana nzambe alembanaka maladi te tika bango basala bamiracle lokuta baosunga nzambe basunga nzambe te basunga nzambe te lobi na bango nde epesa bango raison mosakoli chancelier lema topemisa o nano na dédié émission oyo na évangéliste Tompi amour du Congo vraiment bacoup de chapeau na initiative ya malamu aujourd'hui na pesi mbote na évangéliste international Ange Mwamba l'ambassadeur en direct à Paris héritier Kasongo de Bruxelles na pesi mbote na pasteur Tetenda ya toujours na Afrique du Sud na pesi mbote na apôtre Idi Amin
Linzoke Mongo Charles Bégué. Voilà, profession c'est l'élément. Nous avons utilisé ma casse parce que moi-même j'étais présent dans quel temps. Nous avons témoignage, nous avons miracle. Nous avons dit avant d'entamer question, nous avons dit tout l'annonce est extrêmement compliqué. Il y a témoignage. Il y a témoigner dans le ciment, nous avons sur le plateau pour continuer l'émission de la mission. Vraiment, tout le témoignage. Mais les ici, nous sommes là, nous sommes là. Alors que nous sommes là, oui. Au moment qui, j'espère que vendredi ou dimanche, de choix jeudi, à une méditation comme pas même pour une semaine. Ça va ser des miracles. Pourquoi si bien? Nous sommes bazar. Amen. Maintenant, vous dégoûtez. Vous savez qui maman? naye kokumisa nzambe alemwa nango asali mpona mwana na ngai le 31 oyo toyaki veye na ntongo lemoto papa mpesa so biloko ya olia po tozonga nayebi teke mwana tuna makili esili navandi obenga mpe telefone yaki ya okanga okoma na komi bana bazalaki amemolo hôpital alasi bango nango eseki batia bango mai nayebisi nzambe alema ndinga na uti oyembela yo donc na teme na biso nayembaki bato bayembaki mpona lokumu na nga mpe na nakosa yo mpe okota mpe na bana na nga nzambe asalaki aoki mwa bien ekomi lede makila esili batie makila nayebisika nzambe alema mwana osala eloko te na yo moko osani ozwa charge na yo le 3 makila mosu esili na wazali kobanga te nayebisa nzambe mosala oyo nga nasalaka nayebi ke lifuti nango ezalaka nabafuta ngai na miso bakomi kitoko bambala esusu kalme nakomisi nzambe po nanga nazanga mwana kobinga balobi ke mwana makili ezali me mwana makili eza te donc te koka ye kanga ye atali mwana ngai osanga mwana ngo ezali abata na ye boye 4% nakabinga balobake makili ya mwana ezali donc nakoki nazanga mwana me nakomisi nzambe alema po aza malamu. Voilà, tous en retour, il y a plateau Nabiso, profession c'est l'élément. Maman, enlevez moi la nuit. Aïe pas na yo, atikala oye ba yo te. Aïe pas na ba meni pas na yo. Même si maman ko banga te, moi na yo, ba benga ba yo tikali. Au sambeli après 4 jours, maman peut témoigner que tu yo ba yo ba bengi. So prophète lema na ba miracle la bonza mo sana yo. Secret na yo premiers années. Merci l'homme de Dieu flamme. Ils ont camarade discipliné. Au premier, nous sommes passés à la miracle. Mais on va le putain. À propos de la tombe, il a dit qu'il ne peut pas monter à la table. Mais vu que l'inspiration est dans la vie, il va y avoir un camarade parce que maman maman n'a pas été à côté de moi dans mon église. Et puis qu'il a dit que nous avons semblé, on a semblé la casa de ma coquille à Nyoso. Pénètre si nous avons mis ton nom de la maman, moi non, maman au moins n'a ni ma tchéwa. Ça me dit si moi ma carrière qui n'a pas demandé, ma quelque pas ça fait une semaine. Ça m'a dit, n'a pas la confiance dans nous ça dans la vie. Il dit ça y est, bon béni et bon moi. Et ma béni, ben continue moi. Il y a une place où il y a moi, à qui pas de moi, il a témoigné. Parce que dans la relation, nous avons des relations, nous avons des relations. Nous avons des relations. Donc, papa m'a témoigné, je les ai bénis. Pour la témoignage, il y a maman au moins qui est dans la prison. Dans le cas de viol. Mais quand maman n'est pas dans la lycée, on dit que moi, donc à viola qui paye, à viola qui a solo. Mais si que maman est envoyée, on a l'aîné l'inzambe. La binzambe, maman voyait au Lucayo, et c'est là qu'on comprend que ça. Et les PC Nicolo,
na bondeli mpo na mai ngaki tindela ye na prison mama nazwima yaki amemeli na prison apesi mwana mwana melongo babengi akesama ntango akesama apesiki non mais kana olobaki eza viole mais tomoni viole te tomoni kaka obetaki motu likoso azokaki nde makila etangaki tomoni tosaka basele animisi bokolanda témoignage ya mama na mpo atémoignaki soki mardi awa soneki parce que boyaki te mais aotémoignango dimanche bomie eza nzambe babi esika nzambe aza eyebanaka ata bayembi ozomona bazoyemba belebelebelebelebelebele awa bazopesa estce banzembo bazopesa biso estce eza inspiration ya nzambe ya bango moko lokola balobaki bamata na bandenge na bango me na makambo ya nzambe ezo baopesa biso banzembo ezokende wapi ezosila Parfaitement. Oh, continue ainsi, je me suis déjà très important de photos. Parce que tout le monde a les gens ont mis ça, cartonné, ils allaient pas. Mais moi, tant que vous avez et si, et ça fait si je m'en est très important, pour ça, la moindre mission pour le mener, votre taille, ça peut le dire. Son prophète pleinement. Dans le Bible, ceux qui les nzambe. Alors, le prophète pleinement. Na tiyo lokola na lobi te ke sala mabongo c'est le nzamba lobi ke atie prophète chancelier lema disciplinaire ba prophète ba sala makama mabe o sala ba prophète on ani o ba zo tungu na ba sia ba tamabala o ba zo sala ba makiro na ba prophète a bongo c'est nzamba lobi yo za la disciplinaire na bango sala ba bongo. Merci l'homme de Dieu. Au moins soit nzamba bi apesi ba capacité moko to apesi mo devoir et le moi salela ye oboya kwani na oboya te na koyede bango omoni bato ebele bana besoin bayede nzambe yango baosuka mabe parce que omoni nde ozanga oza moto na nzambe mais soki eloko omona bacrise ekomobeta yo parci parla ozomona koto okimela eza te okokota pe bikota kotema ofaire sauver nzoto na yo mais on sauver âme terre ce qui importe c'est âme ça c'est la banane bientôt on s'adresse na ba prophète ba pasteur évangéliste ba apôtre ba bishop ba révérend tout ça na évêque merci papa tout ça na nzambe na bosolo eloko ebomi kongo eza nini tote kolobela ngo na émission te koleka manque ya patience nde ebomi kongo mais soki nzambe asali ke ngolu apesinga ndenge apesanga ngolu akoza visionnaire ya sorte de miracle ndenge apesanga don ya koguérir babeli ata moto ana sida ndenge apesanga don ya kosekisa moto akufi asekwi na ndenge ya solo ya makiona te moto aye maladi esi akufi bayenge na église mais osambeli nzambe azongi bomeme na hôpital baotuna me moto oyo boye na ye awa aza ta na 1% ya makila te boye nde ndenge nini nazopema so nzambe aza capable ya kokomisanga ntina baniveau bato bana sida bazobika tosala bongo soki apinanga na se discipliné bagenre ya bapaster ya modele wana mais na odiscipline bango lokola ye atindi ngai lokola ye moko aza voye atindi ngai apesi nga deuxième mission to mandat mais okomona tosala yango voilà manque ya patience pardon yango moni lelo gouvernement na biso ekomi na likolo na biso parce que bato mabe baza trop bandima bango ndeni bokende okutana kotela bino nga na landingipostanga wana kuna paster aza paster wana paster anini tokutana na bango tokutana na bino na bamangenge na baretraite mais tokokutana na bino bakote wana te tokutanaka na bino na bangomba source yo ntango akokoma paster akokoma apôtre akokoma nansuki berger évangéliste docteur bishop révérend évêque est-ce que ozalaka na baloge ntango ozalaka paye
mais lelo okomi paye mais na kati ya mission ya nzambe atuzokamba église soza fete mais soza na nzambe te ozaka ndenge mona na mopagano aza libanda kota na église te mais tika bible pesa bato baza na makoki ya kosala mosala nzambe mpo biso mpo moto wana ndeti ngai nde natelemi awa ata mokonzi ya mboka ye awa na olobele makambo mpo amona ngo ekokisama so akosani kaka liboma nayebisi chef de l'état tala na nebo na mwabo omona pa omonamo biso tozana mpona koclesi gouvernement ekomati na niveau ke président aza na réunion na bahomme politique ana besoin civil éternel. Voilà, c'est tout yango wana. Et non que basala nzambe mo bazo parler mafuta. Bino bokende kuna tosala veiller tozongisa boye après d'avoir na et donc on changer paix et autres à la péter. Kabila ye wana kuna avant tsaka batu 3 jours de prière na mwasi na ye na martyr basala ti ba mandat no basala elo nation. Ba bona ni na ba Noël zo be barakaka. Zo be barakaka. Ba bande ko lia tu na ba Noël na bona ni to ko lia ba tembele na ba tom solo to lia kaka. Parce que bato baza liboso bakotambusa eloko notoba lelo na gouvernement tomona nani na union sacrée na assemblée toloba oui na assemblée voilà toloba na assemblée tomona est-ce que banani se bavote loi moko na basali ya nzambe mais bapasteur baza mpe kuna te mais kasi mo toloba te yo pasteur yoka pasteur azoloba ye akendaki parlement non na komba pasteur yake musala na komba député yakende non pasteur yakende musala akende kuna mambo ya nzambe mais on les a perdiction sikoyo au travailler na église pour na nzambe mais na gouvernement pour travailler pour au travail na nani c'est qu'à travailler na 2 mètres à la fin na deux phases deux phases c'est que ça mo tande moi na assemblée locale alors de kumunae ainsi que la pasteur te voilà prophète lema ozana makambo ebele ya koloba na yebi ke mission te lengi bandeko ya poto kobaki toluka prophète lema aolobaki toko vraiment bacoup de chapeau na bandeko nyonso boza na poto na chimene kuke papiki yako na Paris vraiment bosepelaki na émission hérité kasoko bokonzi ya Bruxelles rteli kuma so photo shalom na Paris obelaki émission ya prophète chancelier lema nous sommes limités par le temps pour suivre la dernière question question mais na kosenga na yo déclarer pour na bato bazana ba hôpitaux ba obela yana ba ndeko misusu ba obela ba ndeko misusu ba baya bika na question ecclésiastique ba prophète ba kosinga ya mingi sikoyo na osenga na yo bato bazana ya ba blessé de guerre na osenga na yo na 2 minutes yo osala ba déclaration pour na bango na sima pe kopesa numéro ya téléphone kopesa na adresse ya église voilà merci motolanga ça na loba eloko moko apana sa prière de déclaration voilà la plupart ya bato yo baza déçu na ba pasteur parce que bakutani na ba pasteur bien omoni na eloko nyonso na se ya moyo toza na 2 sorte ya bato eloko wana tolobango nabi soki nde toteyaka na église nabi nakotelema nabi nani abimi azala mobola moto atombola loboko te mais soki tuna nani alingi akoma na mbongo ebele moto nyonso atombola loboko po ani parce que talinga pasi te voilà sikoyokana biso eloko moko soki biso nyonso nzambe atomboli biso nyonso ndenge moko banani bato bachauffeur taximene mpona ozala motuka na ngai wana esimba pe te sonana ndamela bato mosusu oyo eza keno kote mituka ekotala te banimi na moto esimba pe nani yango andima teka pondu na masango na makala kende osomba na mabakongo yaka na donc nzambe esi atrasa mutu na linie na ye babola oza wana nini osala mosala ndamboka mbongo ozwa posoma mpe bana donc nzambe asala nyonso ndenge asala mokili
babi mokolo nzambe tanga sali mokili ezalaki na forme ezalaki molili mais à partir ya bonzambe na ye apesi yango forme tout le monde l'a dit Adam na Ève tout ça là Dieu dit sur montre que moula ezali je savais qu'il y a une nyonso nzambe na otelema longo la prophète monene non ya Congo prophète des nations voilà bato nyonso ba malade quelque soit na Japon na États-Unis na Londres na Paris na Bruxelles na Allemagne na Suisse na Canada na Bruxelles na Chine na Dubaï moi quand na tanga ba mboka nyonso ezati oyo nyonso aza malade quelle que soit gravité à maladie na ye même na Congo na Afrique centrale na Europe mobimba nazo déclaré étant que prophète nazo déclaré étant que l'homme de Dieu Zamba pesinga pouvoir pe mandat ya ko guérir babé et na proclamer guérison instantanée et sika bazali et de la partage na bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de mon Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth et qui ne doit affecter ma moïse Kabazani. Babimana ba prison satanique. Babimana ba mission nyonso o molini koti sabango. Ba ekweya na kombo na Yesu Masiya. Zikane bisolombe. Na landa mutu moka lobi o coroner sila. Il faut passer à la cérémonie. On a pasteur. Oui, Azap est pasteur. Le temps va faire la cérémonie. Tout est à Corona dans le Congo. Ils ont battu Magab. Ils ont mataka. Donc c'est que c'est un sentiment. Ils ont mataka. Ils ont mataka. N'importe quel pasteur moko, il y a personne qui n'a pas moi ou aussi là. Nous sommes là qui n'a né. Et ça dit plus au y a le bail. Mais le bail qui on fait la TV, bah tout ce balana qui on a mboka. L'homme de Dieu, tous sont un peuple de Dieu, mais tous sont un Zambété. Mission dans ma pesbiso, tout ça la yango na ba sentiment te. Ba na Nzambe batabi langate, oyo banda koya ko buka tongo midi pokwa te. Ebele omona Zamba bisene le moment nene pesa chaîne toi no pambo na pesa téléphone banda pesa téléphone 2 à 3 centimes na lelo apambo na maté azo misanza mbele kuta boko futa o bolona mais si on a un problème numéro de téléphone na ngaya ou quel que soit dans l'hôpital quel que soit dans la mokani benga ngai na ensemble na pona yo bika. Pour comprendre que non, il y a un Dieu quelque part. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Numéro de téléphone de 089. Plus 243, plus 243. Plus 243, pardon. 089 715 91 67. Plus 243 089 715 91 67. Plus 243 097 21 96 938 plus 243 097 21 96 938 plus 243 09 20 75 30 18 plus 243 09 20 75 30 18 Nasuka. Voilà, adresse église, adresse église. Adresse église, Nazana Prince Kassafougou, numéro 90, et l'appartement au Cap. La commune, il y a Kassafougou. La commune, il y a Kassafougou. Tout justement, dans le coin, il y a Chaba. Sur le côté, dans le coin, il y a Chaba. Au petit victoire, au Zoya, au Solo Kitabayaka. Arrêt à Liboso, avec arrêt Chaba. Appartement Liboso, il y a mis balai.
et soki nzambe asungi mikolo koya bomona pano moko monene kozala mikolo wana et non po tosala publicité ya mosali ya nzambe mais tosala publicité ya nzambe na oyo azosala mpona biso. Merci l'homme de Dieu. Voilà, un prophète est au commun ensuite qu'on a accordé au cas de 3 dédicaces parce que il a dit qu'il va pelé dans Simanayo mais pesakata batou ça toi t'as mis le. Ok, merci. Et le quoi liboso na zo personnel le mot de la présidente de biso Fatih Béton. Ok. Et na mona na ba président mais la présidente de biso je sens qu'il y a quelque chose ya malamu paysan na mboka na biso et puis na zape moko oyo na zo bomela bengi lipola na pesi mbote na ba congolais nyonso o baza libanda ya mboka na pesi mbote na ngai na ba congolais nyonso oyo ba olanda ngai pe na pesi mbote na libota pe ba relation nyonso na zala no libanda ya mboka na kotanga bino nyonso te nzambe alema asala bino na fala wana ezalaki message ya prophète chancelier Lema oyo azwami na Prince Kasavubu numéro 90 donc azali église centre de miracle dès que salaki interview oyo na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Franck Dangola na caméra tozalaki na frère na biso Cédric Matela l'homme valable et sans oublier frère Carl Bond azalaki assistant ya frère Cédric Matela l'homme valable pe na réalisation tozalaki na le grand journaliste Henri na pesi mbote na pasteur Billy il azali toujours na centre de miracle tout près il y a prophète chancelier Lema pasteur Billy beaucoup de chapeaux na pesi mbote na berger Christian Lema beaucoup de chapeaux évangéliste Tompi voyez na vision il y a amour du Congo nzamba pambola pe atia maboko pe kende liboso na pesi mbote na mon avocat en direct de Luanda maître Melchisedek Panzo maître Daniel Toumba maître Pengu maître Idi Amine mon avocat Tambeze donc j'ai la pesi mbote ebele na pesi mbote na reine mère Ashimaki on a la fiancée ya Cédric Makela l'homme valable na pesi mbote na Eliane Tambo na Lubumbashi wala ya zali na fanatique ya équipe internationale nzamba elongona Yesu ekozima kaka ata na mbeto pitalo balobi ekomi na suka nayebi te nakende wapi nabengana nani elongona Yesu ngayoyo ekozima kaka ata eumeli nayebi te nakende wapyo ata eumeli nango nayebi te nasenga nanyo elongona Yesu ekozima kaka balobi